Esengo tontinga o motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui. Na yango bandeko balanda émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Pasi pe ma na République démocratique du Congo pambate toyebi te vraiment nini mazali koleka. Pe toyebi te soki bakongo mani penza bali bongo la souci ekolo wa bango pona kotala mayo mazali koleka. Boni etumba ya este ya République démocratique du Congo ezali bongo komo umela pe ko changer ba forme na yango. Lelo oyo ezalaki likambo ya mwana mboka Kagame to benga yata mwana mboka pambate rebelle wana ya Kagame yende azalaki ko terroriser République démocratique du Congo. Lobi elongwe ye toyoki ekomi bongo mwana mboka Joseph Kabila wazali bongo président oya utaki bongo komotika ebonga la mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Kolongwa na ye toyoki komona bongo bananga bango wana babimi na M23 pe botalaki lolenge dine lekaki bato baike bakei bongo kosalie pe ba opposant baike ko soutenir bango po ete baya pona ko senza likambo ya République démocratique du Congo. Bandeko ba Congo mani esika o tokomi ezali esika o esengeli Congo mani amicha penza maele pe makanisi na ye pona kosunga ekolo wa biso. Pamba te sika elongwe makambo nyonso ekomi bongo likambo ya Joseph Kabila. Lelo bobele Joseph Kabila ye moko ndi azali ko terroriser RDC tope azali ko terroriser mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ba corps na bango. Pamba te bino banso bomoni ete babendele babitumba oto bandaye koluka kala kwe bongo na Kisangani. Bomoni bibundeli ya lolenge oto bandaye koluka la ba M23. Nini ezali bongo komoleka la bakambi ye ekolo Congo. Totali na ngambo oyo mongoloto ya mikanda eyeyi pona koloba ete mwana mboka Joseph Kabila a trahir bongo République démocratique du Congo na komo kende komo sangana na balebele ya M23. Kasi totali saki bino pe lolenge oyo mwana mboka Joseph Kabila Kabange sénateur à vie alobaki ete yeso ka sangana kidamba M23 metumbezali boyete. Pe bolandi la ngambo na yepe Joseph Kabila abimi pe komo talisa pe ya ye mongoloto. Kasi tozali komo tuna nini ezali koleka na bato wana babale to nini ezali koleka na UDPS PPRD. Pamba te bato babale bakoyi ko terroriser peuple mobimba te bakoyi komo nyoko peuple te peuple akoyi komo nyoko malolenge oyo te. Mwana mboka Félix Antoine Tshilombo atamboli te na mikili nyonso ya bapaya pona koluka lolenge nyonso bapesa ye maboko pe bapesi ete. Diplomatie waye esimbi te. Baiba melika bazali koloba monoko mosusu ya azali koya pe koloba monoko mosusu ya mabe ezali po ete lokuta ekoti na makambo oyo. Bato bachemi solo pona ko contredire bo solo lokuta ezwesika kasi ezali pe kozwesika te po ete nzambe alingaka lokuta te. Kasi bayi politique ya Congo bazali wapi ekipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana nangala kunya dolangai yako penza la ndenge bomo bungisi wabino ndeko pe mokonzi ya mapinga ya République démocratique du Congo papa gentil to ali bongo la bilo elongo. Kasi toyo kananu na ngambo ya M23 nini bango bazali komoloba. Yebisa ba témoin. Tala ndenge toyo kanaki. Kabila ke koyebisa ba président nyonso. Tala ndenge toyo kanaki. Tala ndenge akomi kosala ngai. Famille na ngai tokimi. Ngai na kimi. Lelo akomi kopanza bandako na ngai. Mabeni ninga na saliye. Na pesi ye kibokonzi. Na tikeli ye kibokonzi. Ngai na kei kotanga. Nazalaka lisusu na Congo te. Na lobaka lisusu makambo ya politique te. Bandeko na ngai asa longoli bango na ba pouvoir. FCC
alongola batu nyonso ya FCC ba mosusu azwa bango bakoma ya ye a respecter eloko ata moko te na oyo toyokanaki na oyo tosinyaki nga na ye lelo akomi koluka ngai mpo aboma ngai bino moko bozoloba ndenge nini batuni Kabila ke sikoyo yo loba yo mutu ozali menacé de mort yo mutu na famille na yo bozali en danger sikoyo yo olingi nini situation toza nango ezali ndenge moko na Denis Sassou Nguesso na Lisuba baninga na ngai Félix akosilisa mbula te comme chef de l'État. Sikoya wa décision ezali na maboko ya Joseph Kabila Kabange. Ba président nyonso oyo bazingi biso na ba oyo bazingi biso te. Ba président ya Kalana ya Sika ba pesi Joseph Kabila Kabange raison. Na situation tozali na yango siko yawa muntu azali na raison ezali Joseph Kabila Kabange. Na situation oyo tozali na yango bandeko na ngai muntu azali na raison ezali Joseph Kabila Kabange. Nini eza kopesa ye raison azali na ba contrat oyo basinyaki. Tokomi na combien? Tokomi na 49. Ah voilà. Et tikali moko pamba comme ça to fongo la panel. Bandeko. Na lingi batu ya mayele baya. Baye bisabiso ba conséquence. Ya koboma eloko babengi ba contrat. Oyo batu ya anglais babelobi ke deal. Soki boyo kani. Yo obuki mibeko. Quelles sont les conséquences? Nde esika Joseph Kabila Kabange sikoyo atelemi. Tango akei koyebisa ba président nyonso ya mokili po azala na raison na ye. Soki likwei baya ko condamner ye te. Akei na dossier wana contrat wana tina CPI. Ah non. Joseph Kabila Kabange akei na document waneti na CPI ayebisi bato a CPI pour Joseph Kabila azali vous savez Joseph Kabila est très intelligent. C'est un garçon très intelligent. Na ba avocat na ye ba avocat oya Joseph Kabila Kabange ba sali dossier batindi yango na CPI ke soki likwei Joseph Kabila Kabanga aza déjà na raison na ye. CPI ezali na plainte ezali na dossier mobimba ya Joseph Kabila Kabange pona ke muto ya buki mibeko. Ba avocat ya Joseph Kabila Kabange batindi dossier wana ya Joseph Kabila Kabange na Félix eza na CPI. Tala bato amayele ndenge ba usala makambo. Ba président nyonso ya nzinga bazali na dossier. Kabila sa sokoli maboko. Veut dire que eloko nyonso ekoyila Félix Joseph Kabila Kabanga aza na raison. Tika tomatisa batu ya mayele baya koyebisa biso batu baza na expérience wana ya abus de confiance soki muntu donc veut dire que bato baza pe na ba expérience bato zoko tala makambo yaki na Congo Brazzaville entre Denis Sassou Nguesso na Lisuba
batu ya bwanya baya na situation tozali na yango oyo baya koyebisa biso nani azali fautif, nani azali na raison, nani azali na raison te. Mais na ndenge naza komona makambo eza kokende toyoka nano bato ya bwanya ya mayele comme ça na suka tokopesa conclusion parce que ngai nazali na kati ya situation wana, ngai nazali na esika oyo bato bazalaki kosolola makambo wana, nazali na kati pe na yebi ndenge makambo wana ezali ko evoluer na ndenge eza kokende kosuka na yebi. Tofongoli panel ezali pasi pamba te bolandi bongo Kabila pe la ngambola ye atambolaki mpo na koluka bapresident nyonso oyo bazalaki na ye elongo na ntango bamoyokanaki po ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bapesa ye bokonzi, bapesaki ye ya pamba te ezalaki bongo na boyokani bwa bango babale pe atiki bongo te bavoka na ye bolandi la boke bakei pe la CPI pour kotika dossier nde maloba wana epesi trouble la mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tala ye bisika kei kasi tolanda na décision ya bayiba Amerika balobi nini tolanda na monoko ya ndeko la biso. La position des États-Unis reste la même. Il faut que toutes les parties parviennent à un accord pour mettre fin à la guerre. Monsieur Tshisekedi, lui, même s'il a réclamé le cessez-le-feu et les négociations, il semble qu'il n'est pas toujours prêt à une solution politique. Il continue à rêver que les Américains vont venir intervenir militairement au Congo pour se battre à sa place. Ça ne se fera pas. Même hier, les États-Unis ont rappelé leur position pour dire qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Tshisekedi ne veut pas écouter. En fait, tout le temps qu'ils ont passé à Doha, ils étaient dans le préalable, donc avant les négociations. Il y a des points d'abord sur lesquels il fallait se mettre d'accord. Ils ont passé tout ce temps en train de discuter autour de ce point. Et jusqu'à là où je vous parle, toujours est-il qu'il n'y a pas un accord quelconque sur ces points-là. Mais dans l'entretemps, Tshisekedi était en train d'armer Kisangani et Kindu. Il a déployé même des matériels de guerre et des militaires là-bas. Et il a même obtenu l'accompagnement technique et logistique de la Belgique. Alors, et donc, il est en train de préparer des attaques contre les positions de l'AFC M23. Mais la position de l'AFC M23 a toujours été la même. Elle veut le dialogue et elle est à la défensive. Elle protège la population et elle continuera à la protéger. C'est là que nous sommes. Kila mejeneta lotake tumbakale ko tobokile lokondo fampekato. Bino baso ba diaspora babiso bokulaka ikala. Ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe fokuyo motope bakoka Lumumba Guillaume Ngangulau Pegilo Mboto la Pointe Noire. Makambo mazali boko mo salama ezali kopesa pasi na sibofo na Pointe Noire. Pambateli kambo la République démocratique du Congo ebomi bato totombolaki mongongo na matali génocide. Mais oya kufa ya Congo eleki bato bako kufa la nzala, bato bako kufa la masasi, bato bako Congo ki mapamba te tina penza ya bofa na Congo ezali société. Moto azali su ko sepela la Congo te ba yikongo mani babaye ekolo ya bango moko bakomi ko préférer vomi bakena bango la bikolo bia bapaya bisoko bakozwa kimia. Kasi likambo yango atakoliwa ya Yesu abotamaka akoli asali etinda ya tata pe aye kokufa pe amati olikolo. Boni likambo ya Congo liko sila te. Boni likambo ya Congo ekotinde loko mususu toko yeba te po likambo so kabela libandeli lango pe la suka. Libango ya Congo ezalaki bakor po la ko tromper. Na 2018 na maponami ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi
mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akei komo wela sanyo ezalaki ya yete tala libango lizali wala ebongo suka na yango ezali nini mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tala na ino boyibi maponami ya 2018 boyibi maponami ya 2023 botalaka mpe ya bolamu bosalaka na kati ya ye ekolo ezali etumba te ezali likambo te bomivanda bino na bino tika kolanda bato bazali bongo komokoso yo bango bali na posa ete bazwa bafranga basisa bandako na bango basala misalami ya bango kasi Kongo nde ezali komokufa lelo atako bato oyo bozali kokele pala bango bazali lisusu la confiance ya République démocratique du Congo te soki ye moko Kongomani ami yini ami boyi kozala Kongomani ebongo boni mutu musumu mopaya koya kosunga bato banso bali kosenga na bilo bobele dialogue tota na lolenge nini mwana mboka nanga akeleki l'ecclésia pe bamolakisaki ye. Mais je parlais de son excellence Corneille Nanga, président mouvement AFC M23. Je demanderai de venir ici devant le peuple de Dieu pour qu'on puisse vous voir. Beaucoup ne vous connaissent pas. Alors moi, je dis qu'on vous voir. Voilà. Unamwona? Hamtamsahau tena. Elingi koloba ete koke na nsambo bayike balobi ete basango bali bongo ba traître tolobi pe condoléance po ete papa ye wana pe auti komotika biso sangoli ya mawa likomele bongo bayi katoliko pe molongo mobimba pamba te bango pe basalaka loi kasi tozali komoloba likambo ya Kongo likomela bato bayike pamba te bozali koyoka malako manzambe te pe bozali kotala ngonga te bozali komosalela manzengeleke bino moko na makanisi na bino pe mayele na bino na bokambami na bino moko boko kanisa ete bokolonga likambo kasi bokolonga te pamba te libangolo ya bino lizalaki bongo malamu te tala lelo moto lokola Kabila akomi ko terroriser tout un peuple abandi ko changer ba donne pe histoire mwana mboka Joseph Kabila Kabange sénateur à vie abandi ko tia trouble pamba te akolengisa bino na ye la Goma bino nyonso bokomi misu paipai akolengisa bino na kokita na Katanga bino tu misu paipai bakolengisa bino tozali bipai boye kasi lelo mwana mboka Joseph Kabila azali wapi pamba te bomo kosi likambo ya bateni bomo koseli makambo bomo kangi biloko bia ye oyo amisombaki yango pe na tango azalaki mokonzi oyo bino bokolona bokobuka bandeko na ngai pamba te ezali malako manzako mama bonheur bisika bozali mama Eugénie Zemanga petelo Valère bozali bongo bisika biyike na molongo mobimba pe na fin fois République démocratique du Congo to ali kobo benga bilo ete botelema bandeko bangai epesi pasi pe mawa na milulu miye elingi kosala mapopo na biso tomoni ete eloko moko esalami te eyali bobele bayi Kongomani bamanzanza nde alaka bongo na mituna bango tina ebobeti miziki wana bandeko bagims bandeko bayike oyo bazalaki bongo la mikili ya bapaya balobaki yango la tina ete akomotombola mingongo pona kodenonse pona kolakisa pasi oyo bazali kosala bongo la République démocratique du Congo na ibanguna ya Congo pamba te bango balingi bobele bozu ya Congo ekoma ya bango na kanza balingi mabele ya bala Congo ekoma ya bango na kanza kasi biso moko pe bakongomani tomi koti la kati ya makambo la tobungaki nzela ole tozala bapetelo toali bobele kotambola ba Yudas na kanza po ete Yudas ataba na ye kotambola akomona ke bakotalisa ye mabe me ye nkanda ya malasi wana nde mataki ye na moto kasi suka ya Yudasi moto nyonso ayebi yango muchi ya mucho yoyo nalola pe mokili moto alinga ye te kasi petelo azaka ngolu pe mawana nzambe pamba te amilobaka ete la sali mabe ya komo wanga na mokonzi na sali mabe yokela ngai mawa nde loko toli kosenga na bakambi ya République démocratique du Congo bozonga nanu koloba bosolo pe to limbisa bino pe to bunde tumba ya solo pe tumbe kosila
Mais aussi longtemps bino bozali komo bomba bozali komo tambola ngumbo komo na ete bino nde boali bato bokoki na lokutali ya bino na misaili la bino ya mabe ya koboma bongo bakongomani boyebaka ke kandala nzambe ali likolo na bino bokotambola bipai na bipai bokozwa ta likambo lioko te pe mambi mabe pe nkandala nzambe mokolandaka bino pamba te bobomi na nzala botala ba catastrophe naturelle ezosala mala bamvula oyo botala lolenge ya makambo ezali komo sala ezali komo te ya bino te pamba te ata ko Bible elobi nature yango moko ete ya kabino te kasi sika maso bozali kosala kabila yango azali wapi totala bakongomani ebongo tosilisa bakongomani bango wana bakati likambo lokola bokomisa bango batonyama tala pe bango wana babimi balobi tozali kozela raïs azonga tozali kozela raïs azonga nani azali kozongisa raïs nani azali kopesa raïs makasi nani atomboli lisusu raïs po ete bayi kongomani bakanisa ye pamba te bozalaki botalaki pe bomonaki boyebaki pe politiki yango pe bobundaki pe etumba yango na tina ete Congo elamuka kasi na sima ya kolamuka bobele bino moko bozongi susu bayi kongomani na mpongi nesika balamuki basopela mai pe batelema kasi bino bozongisi bango lisusu na mpongi na koloba ete yo nani oboya Kagame na koloba ete Kabila atali amoni kaka oyo nda apesaki pouvoir na ye kasi lelo boni Kabila yango akomi niente te boni Kabila yango to Kagame yango oyo nani oboya ye akomi lisusu enemi bwa bino tala lokutali ya bino bisika bikangi bino moko kasi tozali kosenga na bayi kongomani banso ezali ngonga ya kolanda ba théâtre oyo te ezali ngonga ya kolanda baloki te ya République démocratique du Congo kasi ezali ngonga oyo JKM le number 1 au sein de la presse congolaise pe Gauthier Boulay moninga wayo to telemi mama Célestine bilo banso la France pe papa Michael to bunde tumba ya République démocratique du Congo assalamu alaikum na mama Jawa pe ba misima banso bo libongo na South Africa la mboka ya Gilo Mpinga pe ba mama ya moto mojali nzambe abatela bongo République démocratique du Congo to mokuta na bilo na mikolo mizali ko ya pamba te santé ali peza malamu te pe sika to kotalisa bilo bobele lo lenge ya makambo ezali koleka ndenge mama Julia memi biso la lisolo ya Congo biso pe to koyela bilo bobele lo lenge wana ni zui na tina ete kipe polate to teleme bande ko bangai bato ba solo bazali ba o balingi Congo la motema kasi bazali moke ba lokinde baluti baike kasi soki to ko telema pola ko bundela Congo pamba te etumba ya biso ezali etumba ya maponami oyo to salaki mona mboka Félix Antoine Tshilombo azwaki yango na prédécesseur na ye bakelaki komo sala boyo kanibwa bango ya mibale bomoni maponami ya 2023 lolenge ne elekaki kasi tina ni etumba ezali ko umbela ezali nde poete bayiba paya banso bami yokani na tina ete ya kozoma bien na biso pe nkitala biso moko bakolo nango to sala yango malamu te etumba ya biso ezali bobele babale ete kongomani azwa conscience ya koloba ete ngai nasalaki mabe liboso ya peuple la ngai nazongi koyebisa na bino ete nalembi bozwa yenda ya bino pe bobunde tumba ekozala ya solo lobiko pe ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo ekozala pe kimia wa ye ekozala pe ko sauver nation na ye kasi soki toali kotamba bobela matoi mangongi toyebaka kasi mikolo misali koya tokoloba likambo oyo yesambiselo ya oyo babomaki biso police oyo atelemaka bongo na nzela oyo tobengaka roulage bokotala boni ezali komolekana
boni mabe ezali na kati ya République démocratique du Congo. Monguna ya Congo ezali bobele congolais. Moyini ya Congo ezali bobele congolais. Moteki mboka la biso ezali bobele congolais. Po ete ba congolais balingi bolamu te. Kasi na époque ya Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazabanga tozalaki fier ya kozala bazaïrois, mais tala lelo tokomi koyina ekolo ya biso Congo. Tokutana bino na mikolo mizali koya. Ba mama ba papa bilenge bana totelema. Totombola mongongo ezali tango ya kobanga te ba intimider biso, ezali tango ya kobanga te bali ko boma biso na basase, bali ko boma biso na bana ya ndako, bali ko boma biso na bato banso. Kasi soki tozongi sima ba intimider biso wala patrie na mort toko vaincre les sociétés, mais le lenge tolobaka la patrie ou la mort nous vaincrons. Totele ma papa Alfred na mama Clarisse na mboka ile pasa nga inu ya se antela et puis ba mama Vava, ba mama ya moto mojali, ba mama missionnaire na plus Trondé. Totele mabiso banso to bunde tomba ya Congo. Merci na Kabou ya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Papa Djay, directeur de recherche stratégique et puis à son âme sango mokonzi pareil à bemiso abiso. Ezali bonga wa bino océan de la presse congolaise. Toko telema pe toko tombola mongongo pe toko bunde le Congo. Tobunda, Tobunda, la peur doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta. Ingeta, Ingeta, moi mère de Brino na Autriche. Telema, partagez mes missions de Salaka, like, pesenga na bato, bas s'abonner. Pour être mosala et kendeli bosso, na belelio les sous moi mère de Brino. La patrouille la mort, non.